Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi. Mwana tsuka ekomela likambo boye ekomela boye amona na kate balobaki bakosombele lopango pona makambo boye eza babiloko toyoka mingi ke tournaki autour ya kombo na yo. Donc à un moment donné, comme on dirait peut-être un morceau dérangé, et comme qui peut-être sali, bah tu vas comme un retour mais moi na tuka kenda wapi, et batinda et poto. Actuellement de tout ça une émission, on a kamou et tout ça na Kinshasa, parce qu'il y a ebi que moi na tuka zara na poto. Wana za masolo otoyoka. Papa. Et loko etili na ça la pende émission yango parce que on a linga ko loba mingi te na leka émission te mais ceux qui n'ont dit mina leka émission lelo ils ont 2 points et pousser ngai. OK. Pour liboso ezali présent na biso nkulu président na ni contre yo ni pour yo pe na jour loba mabe na otembe na CP ka te na ndenge osali ngai olakinga ki otinda na poto 7 ans na patienté. Na simozu bato mosusu onemi bango na poto nga otiki ngai vie nasali ba démarche na nga 2 fois na États-Unis esimbi te na mbongo na nga mo esimbi te nakenda Chine ozongisanga kino lobi nazonga kine okoya osalela nga ba démarche na kende mais ti lelo vie côté wana esali nga pasi mais na oyeba te eloko nga nasala parce que ngai nalekaka te nalobaka te mpe namonanaka te na mwasi mo nazalaka boye na mi bomba kana mi kangaka na ko s'exposer te mais loko via sali l'exali nga mutema pasi sanga mutema pasi mingi peza mutako tikanga na kinte batukuta memi bapoto bakiatiki bango kuna batu wana basaila eloko nini bapesa endini ya mutuya parce que onga na pesi eza ya mutuya na sima nango récompenser nga eloko récompenser nga eloko na sima nango eloko te. Deuxième point, ils allaient pour na petite sœur après il y a Magali Chitundu. Il y a Magali Chitundu à autres traiter ma bé makas. A Katelinga makolo le bina ko mesika mwana zate. Na zia timu ko mwana na nga ko la bongo ye moko mwana ya olukanga. Esalinga pasi. Eloko ani swinga ida na zangi kimia. En plus il y a Magali a bengi maman biso téléphone a manqué maman la biso respect. Azo makambe belé si maman a biso. Dès lors que poussé on est kolobana Magali Chitundu yango wana na CP na ba accent muketa ko pekisa ngate na kitala mwana na ngai bolenge ona boti na bo mwana na âge à 15 ans o pekisa ngana mwana ngate na zati mukolo mwana okola bona yota mwana ngai lobi ngana petite sœur na Salima tokende tiko na otala mwana porte ba boy ba sentinelle ba lobi ya Magali Chitundu a pekisa batu na ngai tonde ko na moko ba otala mwana namo na porte de ba rejeter ngai ba boy na kota pona tala mwana ngai et comité à niveau boy ndé la bakité oh trop c'est trop parce que ko vanda pe boza quoi ozo bimaka lo kwa su ndenge nini lo kwa su ndenge bazo manipuler ngai da na komi manipuler maman nyesi ndenge moko ko bundisa ngai l'autre fois na keta la mwana kuneza ki terrible ngane Magali et Magala bambanga mulangi parfait na ndako. Maman ni solaza maman za na katikati maman ni susu pardon ba sangeli nga kuna donc eloko epoussé dans les cas d'émission parce que trop c'est trop c'est trop on a regardé image après ça parce que ça présent et chose à papa mais ti na l'équipe on a salir était l'équipe on a lobali kambo o ezo sanga passe na mutema ezo sanga passe na mutema makasi. Pendant combien de temps bazo mwana o mwana no lisouté bazo mwana 5 ans. Dans 5 ans. C'est comme on a comme âge. C'est comme on a ça une œuvre déjà. Donc ça fait 4 ans mon amour noté. 4 ans. Mon amour noté ça qui bosso dans okende na après mikolo ya Magali tombo kaka ye moko abenga mama biso bandolo. Na ebité ceux qui makambo bien na ceux qui uti likolo na ebité ceux qui peka ye moko na ebité dans ça peni. Boya yo mon amour na moko. Papa na ngeso pesanga passe na mutema loko epoussé ngai na ebité pour la ligne présente au futanga boy azwinga na bomwana na servir rien na taki danseuse pe na botele mwana
bato mosusu kutu basali eloko te mais amemi bango na poto nayebi te motema ngo ya nini après azosala nga boye aotikanga na Kinshasa mpona nini nga mona sali 2 fois voyage naki les États-Unis esimbi te mpona nini moto afina buto makambo wana nayebi te mpe nake Chine nga moko abinanga nazonga aosala badémarche na ndenge malamu ti sikoyo papa na ngai atiki nga awa na Kinshasa amemi bato mosusu me ngai asundoli nga awa nasali eloko nini oyo prese ekomi boye nabenga bato nyonso nabengaka esimbaka te nake kota mama Agnès croyant mama kokotela nga kozala netre mais mama susu kaka donc ndenge moko kaka na président nayebi te soki prese moto ayebisa bango makambo wana bazomanipule nga na Magali Chitunduleki ya prese bazomanipule nga makasi na c'est comme si nakomi rejeté lelo eloko esalanga mpasi yango wana. Tant qu'on zobe après, vous parlez de Papa Chéri parce que Yene Moutazali, vraiment président, il y a BCBG, place aux Alaki, mais affaire il y a le pan qui moi en tout cas va somber là le pan. De l'eau mais quand on peut bêter la biso les solana, aux vendre dans le pan on a yo, tu que n'agi Chine, au ticket le pan on a yo, bas à ibisi aux zonga ina le pan on a yo, aux ans le pan on a mort pour somber là yo, batia à l'aise, tout ça pour poto le bidia bakinda na hote, poto batinda hote. Mais au lobby qui bazongi sayo kouta Chine bazonga na Kinshasa bakotinda opoto mais basombela wa lopango mais quand on bete biso li solo lopango wala est-ce que réellement mon en tout cas basombela lopango na Papa Chéri ngana yeba basombela nga lopango mais na sima to yo mona mikanda neze yango te ezam lopango papa moko ya muluba esenga tolongwa nga vanda ki wana na vanda na kati wana après na simi compliqué balongoli ba benga na moni kaka ke no lupango ezenga susu te komi vrai document bimi ya papa moko ya muluba na ebite nga na monaka lupango mais na simi baluki na ebite bon pendant tout ce temps zalaki wapi ti ba wana ko manipuler ba sombele lupango ba ba botolio biso to ebi ko zakana mwana na parfois kenda na epoto mais lelo mambo to komona ils ont dirait surprise pendant tout ce temps ozalaki wapi oloba kité pourquoi na loba ite parce que faut remema makambo na kimia na meme makambo na ndenge ya kimia que na otala pe liboso na sima na otape mwana na kati na zui 7 ans de patience na patience na boaki ko loba ke na le kata place mona loba de na l'équipe so na l'équipe il y a deux choses et pousser na to loba parce que trop c'est trop on a supporté jusqu'à quand on supportait tu vois on supportait sous soutien azulanga solution chaque azwana nga na mwana nga atinda biso na mwana nga poto mais presa baloli makambu azui mwana keti na mwana kote ya mama Agnès tie ko koma compliqué ke nonga na ko ba privé nga na mwana nga na ja timu ko mona koma majeur bongo ya olukanga wana question réponse ya Magali Chitunduleki peut-être c'est propre ya président JB Piana de répondre nga mona en tout cas. Oh là là, une triste réalité, c'est vraiment quelque chose. Et ça la pas si jeune fille n'a pas arraché affection maternelle. Est-ce que Lélo depuis au sali absence n'a vous avez dit ça fait 4 ans, bon mon a été. Au sali ba démarche au mon a réussi mon a été. Mais quand mon a azaki na 5 ans bazué et ça la ndeni qui base en moi parce que mon azaki n'a pas na. Bazaki mon a comment? Mon a azamuke ti a commis na 5 ans. Après baye kozwa mwana babalaki mwana bapesaki yo mbongo osede mwana po to omona kikete no nga bazotinda nga poto basombeli nga lupangu na kopesa bango siko mwana ezaki ndeni ezala bongo te papa na ngai presa banda osenga nga mwana na kutu wana 7 mois OK pesa nga mwana ngai mama na nga zali obokola na 7 mois ti osaki baye zo mwana na 5 ans ngandi na zabo na maman moboti mwana nga na 15 ans pas ya kokena maternité nano na posa mwana ngai naza vivante non na kufite ndenge nini nga mama mwana na za envie koko kokenda bokoela nga mwana donc naza dignité obokola mwana ana bongo na botaki ndenge nini naza na posa presa tinda na ngai na mwana ngai tokenda poto nga moko na bokola mwana ngai po mutakolinga mwana na koleka nga azate na posa nga na kokenda poto na mwana nga na bokola mwana nga moko mwana nga paza na souci na ngai ana souci na ngai ndenge alakaki ngai poza alakanga teke na makambo na omona o alakanga ngote makambo baluki le na komi mwana mabe pourtant na yebi mabe na sala ete nazosenga kaka mwana ngai pesa pesa nga mwana ngai na kende poto na mwana ngai na bokola mwana ngai mwana nga tanga ba classe na poto on me na mwana ngai na poto
ati na mwana nga toke na mwana nga na bokola mwana ngai na kipaka maramba musique ya président te na kendaka répétition te na kendaka ni concert na ye otika no pe mambo bino tika na kenda kobine eza musala nga na otika ngo te na oluka job ka travail na nga na continuer na saki na pona yembaka bien pona binaka na za na temps ezali ata siko so bina pesa ba démonstration mais na l'équipe mambo bina te makino eza na nkaka esilité OK mais nga souci na ezali président atina nanga na mwana nga tokende poto nga moko na bokola mwana nga parce que yede mutu alobaka ndenge wana mais comment le loi changer komi boye et komi na finga maka partout et komi partout lekine moi ça loba nanga ba n'importe quoi mabe na sali bango loko nini na koso kesra na mwana muke na ba diverger na kesra wana ba botisinga mwana mabe nanga ile sika nini na sali loko nini baba mambo boti bozaka na bana bino boza basi le kwanga botala likambo nga na sali loko nini. Pourquoi il est compliqué boy makambo to soit une prise de la boîte to kana vie boîte. Très bien, une réalité si triste, une réalité qui fait très mal. Mais c'est le oyo toujours les mélango avec des énergies positives parce que est-ce que on qui peut saisir justice comme quoi que bazu au moins illégalement bazu au moins na consentement na yote ozo manquer affection moi na on peut saisir à ta justice te pour nango. Que la justice ndeni papa. Bango bazana bango bato bazana ba relation bazana bato moko wo donc la justice c'est pas nani ngalilanga et pas nzali donc la justice c'est pas nani bango bato bayeba ina bato bazana bambongo bango ba patron ngana osani nzambe nde mutu aza justice nango na koyiko compter pas na nzambe yende aza nzambe ya justice on me capé ko solana mama nieste bo solola tuka mama na mwana Alex omonisa ye pasi na yo ne mwana na yo azozanga yo me ka te kotalisa yango te mama nièce bon naza pona lo mama bien mama te mais mama nièce nako tant encore azu mwana mama pe baluki na ngai mais souvent to ko soigner bien être azu mwana ba kono so ba ko maltraiter ngai ezala mama nièce ezala na magali chitundu des fois to ya magala bundi sanga kuna bambanga mulangi parfait. Mama zaka témoin makuta zoya ke bakolenga na kingo mama niesi na ya magali babundi sanga na kitambo magasin sika mama zala. Oh là là, une réalité si triste. Alors, ceux qui na cadre autoyambio lelo, ceux qui ont opportunité ils à la maman, ils à la yaya et puis ils à la yemoko papa chéri. Message nini au relancer les bango, ceux qui ont la caméra face à la caméra. Mon en tout cas, Brunel, message nini oko pesa bango vraiment. Excusez. Pardon, aidez. Message n'a pas pesa na président. Na message n'a pas pesa na président. Na denga boto signon surtout na nenga respect. Papa chéri. Zwanga na mwana ngai tinda nga na mwana nga na poto na bokola mwana nga moko parce que naza envie na kufate jamais muntu musako bokola mwana nga tandis que nga moko naza envie parce que ngande muna mimaki nef mona libuga ngani na butaki non na kufite. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'il a vraiment temps fort. Mais surtout l'unité aux ce qu'on a danse. Aujourd'hui, ça fait combien de temps aux obina de société? Balongola musala ka boye. Balongola musala faina bano continue babisinga na vanda na nuti lelo. Esali ba natiki obina ça ta ba 6 ans. Ba 6 ans. Ba 6 ans. Mais après que boto moi nous continuons nos combines au kidnappé. Eh ça les 6 ans te rumeli. Et rumeli ba 7 ans. Ba 7 ans. Na rumeli ke na osa somsa te. Mais tant que boto ko zongile ka obina. Ya lo baka maramde mususu après na sima e baluke ko mususu na zongi susu musala te musaye lo nganga ka boye tisiko. Et lo pe na sala na ye bagate. O luka pe musala place mususu te. Na luka ba musate naza mwasi faina va salon mutu na kimia na sambe na nzambe nzambe nda talisa nga sikoyo nzani na kojiko landa. Très bien. Mais lelo tout le monde peut orchestre belé et ça on a succès. Ceux qui ont souhaité peut-être un mususu au Kenobina, au préféré Kenobina pas nada. Ate pas vu na aigle. Pas fallu. Et pas mobile en na ketchup. Et pas aigle.
kitoko makasi kone simba po naza pe biloko mosusu na esalanga moko studio ezali na beto na bakistile ya kimongo nasala bademonstration yango ya badanse maintenant nasala clip nango te na nzie mosusu ezali mpe na studio ezali na tika dayo moko yemba nayeba botala clip nanga doucement te so tali obeti brunette omona clip nanga doucement ezali. Très bien. Je crois que le message est capté. Ceux qui sont vraiment intéressés, en tout cas, peut-être que bien. Mais pourquoi pour nous fallu? C'est qui est? C'est quand on a pour la triste, tant que le maman là on est émotivé le baka qui n'est pas fallu parce que tout c'est quand on est autour à la trop triste tant que beta masolo moi na masolo il y a vie na yo ndé pour souffrir en absence à moi na yo mais quand même motivation ni et salut le baki ou qui n'est pas fallu parce que l'orchestre c'est belle. On a CPL na orchestre président fallu parce que il a droit azabo a déranger ba fité dit to ka orchestre musuba solo ndenge lekaka kuna yanjo ayipsanga kuna ya azabo dit to yoka iloba make azalaka nebu azala muto wa makambo wana te ko simba ba fité soki oye musala oyeka musala et pas fallait ça bon yo za danser solo bi bese ko bi solo pour tout le monde appelle ça dans les grands quartier la terre il y a bien quartier la terre kuna ba simba oyoka pe masolo bon nga na ba émission na menga na mama quartier la terre na yebite on y a ça dans le bana ba émission mama quartier la terre na yebite mais oyoka musanga parce que yo do vivant makambo wana te c'est que zaki mena boya nga tazabo atati sikola dans la kabo ozanga boya très bien. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine moni kuna toza na basali toza na badouze toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine sur appartement chambre salon cuisine cuisine biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.
Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.